Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Bonjour, bonjour Balandignon Soya BBC, Mpoi TV, bonjour, bonsoir. Et si que les bino partout dans le monde, j'espère que non, la grande famille, vous allez bien. Bisopé par la grâce de Dieu, n'aloba toujours que non, la grâce de notre Dieu nous suffit. Alors, quota, aimer, partager, ceux qui est appelés Mbalali, sont de commencer de Komobali, s'abonner et que ça la vraiment biso bien, ah ouais, vraiment, tout ça la canabiso ba analyse, tout qui n'est rien en ndenge moko ya kofingate, tout ya mingi côté les menaba anti-valère, voilà. Ezanga wabino BBC, Mpoi TV, quota, aimer, partager. Please, famille Libota, shalom, 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 nabino nyonso partout dans le monde. Bonjour, bonsoir, Nabapé Shalom, Badinachou, et voilà la Chine, on est ensemble. Voilà. Bandeko, je crois que mon titre nabiso, mon pe photo ya miniature nabiso. To solo la mouke, parce que bandeko moko ta on a ça la analyse na koya peut-être na kene nango na voix moko douce na kene nango na kimia mais kande mataka ngai vie ya ba injustice vie ya lokuto ezoleka sur les réseaux sociaux ça la vraiment bien té voilà bandeko makambo ngo tozaka na monde ya ba artiste comédien na biso Ibutu azo continue toujours quand na kobima ya likambu oyo tomoyoka mama Loketo abima pona koloba tout le monde est quoi est hypocrite bandeko toboite tout le monde est hypocrite mais qui hypocrisie ango il faut qu'on yeba pe façon ko manager ango Ibutu abimi pona koya ko confirmer maloba Oyo, Mama Loketo aloba, soi-disant, tout le monde est hypocrite sans exception. Est-ce que Ibutu, il est mieux placé pour Yakoya ko confirmer eloko wana? Lorsque Ibutu abimi pour nakoya ko confirmer ango ya koloba keno, Mama Loketo azaka na raison ya koloba keno, tout le monde est hypocrite. Mais muto liboso nanu hypocrite, eza nanu ye moko nanu papa Ibutu. Sikoyo, efela nga pasi moko nazo banzambe nanga na vanda nanga. Parce que mutozo sa la sortie médiatique ya kwa koloba babiloko moko o ezo étouffé nde mémoire ya bato, ezo étouffé pensée ya bato. Bozo ya na ba vérité te. Ibutu soki yo koya koloba keno eloko Mama Loketo alobaka soit disant que non tout le monde est hypocrite aloba eloko moko ya solo. Mais yo na ndoza hypocrite à liboso parce que tu n'étais pas vrai na pembeni ya belle vie. Ozala qui vrai te siko eloko ezo sala pasi ya bino boyebi bien que no mutu oyo azaki pembeni ya mutu tel musala na ezaki pona boye mais na musala na ye wana ezaki musala o bapesa ki ete ezaki volonté na ye moko siko na volonté na ye moko wana bapesa ke mbongo te batindaka ete à se venger ou encore abimi pour na koloba keno je me retire parce que na osala musala o nga moko na zui volonté na nga moko mais bakotisa nga na ba film te ba futa kanga te ba pesa kanga eloko moko te kutuna mwasi na nga ba dire wana nyonso siko pona koyeba mutu penza ya koloba keno siko tango aye kotoyo aye po awa to kopese peut-être mbongo awa to kotise peut-être na ba film bobongisi musala to bobongisi te parce que yé déjà alakisi déjà virus ya koloba keno aza hypocrite aza ki nanu un vrai na Poutine te bandeko bomoni tangu Mama Loketo abima pona koloba tout le monde est hypocrite yaya
zana ebiso yo lobaki yango na forme moko ya hypocrisie oyo yo vivaka yango na bato na ba collègue no ya mosala ngana okyo lobaki no eza na ba sens ya hypocrisie ebele siko sens oyo yo lobaki ya hypocrisie ezaki sens nini parce que yo tikala kozala vrai na baninga te oyo nyonso tozomona sur les réseaux sociaux lobaka kaka ozala mutu moko réfléchisaka te nde bopesa ye raison ye ntango abima mpona koloba ke non tout le monde est hypocrite c'était par rapport à quoi c'était par rapport ya monde na bango est-ce que ye azala vrai te azala hypocrite azala hypocrite envers nani envers Ursule Pechanga lelo mpe soki esimba te na Ursule Pechanga ye azaki mutu moko te keno atika bato bafinga baparent ya Ursule Pechanga botala niveau ndenge ekendaki belle vie même to répéter ka to bandaka ko répéter ba makambo pona ko ramener ka juste savoir na bino hypocrisie mususu ekyo sunga yo ekyo ko aider yo siko sens oyo mama Loketo alobelaki ke no tout le monde est hypocrite eza sens nini obobimaka kaka manani aloba ke no tout le monde est hypocrite bomoni mutu mabe azalaka prêt ou prête ya koloba kaka babiloko ya bongo oyebi ke no yo oza na kati ya ben wana olingo tia bato nyonso na kati ya ben wana la grande famille bo aimé bo partager famille libota je crois erataka te hein lelo tokotala 9e épisode na biso ya assumé tomonaki biso nyonso 8e épisode ndenge kendaki papa Serge asuki mwana oyo je crois na lobelaki yango depuis hier. Alors attendons voir lelo ekozala ndenge nini mama Annie nzamba sungi bango na keti kuna bazwi ndaku na sima ya Junior. Alors film wana vraiment eza film moko bandeko oyo soko oza mutu moko keno ozala ka mutu moko dans les spirituels trop opesa nzambe merci peut-être pour na belle vie pour la révélation oyo azobimisa comportement ya maman Hélène ya maman Marie-Hélène ba félicitations na ena nous na monaki nani na eba akomi maman pasteur et voilà comportement wana ovana na moi si soi-disant prophétesse aya baby si foyer na yo beau aimer la grande famille beau partager beau que lorsque Nathalie Ibutu koloba que maman Loketo aloba tout le monde est hypocrite mais yo tango ke kuna na hypocrisie bapesi yo mbongo koto bapesa yo mbongo te siko kuna bapesi yo mbongo po sala di n'importe quoi tala ndenge bakomi kobinisa yo tata mobimba na mwasi na mwana soki na bana na ndako est-ce que ça a des sens hein tala ndenge bazobinisa ye baobinisa ye yo na mwasi no na ndako est-ce que bino na babokilo yango obana na basi yango bobalaka banya ba famille na bango penza pardon hein hein donc okomika on dirait ki wele moko boye ya kobinaka binaka pona code siko kuna tango ke kuna oza vrai te kolobela makambo ya hypocrisie te parce que ozalaki pas belle vie ozalaki hypocrite ozalaki vrai te soki belle vie pe abandaki pe ko so penza na ba film te ou encore ko peso pe mbongo te ou encore ko tindo pe te ke no ko fingele bato c'est parce que déjà azalaki asa yebi asa ayebaki déjà soki nzambe pas révéler ki alobi oh mutu te belle vie atambolaki no ngulungulu te lokwa kuna okei kuna ba otambola no ngulungulu oza mutu akosimbisa bato batushe soki baede yo basungi yo evandaki miali yango na bana no na mwasi na yo c'est ce que tu cherchais mobali alukaka na koya kokitisa bato mususu te bien koya kobimisa babiloko moko boye koya koloba te mobali azala bongo te moi je sais mobali aza oyo alukaka
Soit disant oza acteur. Lia na mbongo na okoya ko lia mbongo na bilobela te. La grande famille, beau aimer, beau partager, toujours solo là. Oh, beaucoup y'a qu'on confirmer à Kolobake. Non, vous êtes plus pas hypocrite, c'est vous. Lelo maman loketo. Comment là va tout filmer? Comment là va tout filmer ba tout batala yo? Donc au comme si ko espère kaka na bamboa kela. Kaka na bamboa kela. Siko yo nanan. Yo soit disant que non, oza mwasi, oza au-dessus, mwasi anoko. Oza au-dessus. Oki ko zala na terre bamboa kela te. C'est-à-dire que non ozola la terre. La grande famille, beau aimer, beau partager. Yango, maman loketo. Filme komika ya bamboa kela. Yo na nani. Soki oza mwasi anoko. Soki oza likolo abatu nyonso. Yo na nani. Tant on a zolo bakeno bamboa kela bandeko bo na bon nga mingi na mona ka babiloko wana kana ba page sur TikTok. OK na ba commentaire. Oyoki penza batu bazolo ba non. Bamboa kela pele ki na ba filme na yo. Soit disant éducatrice ya masse. Nini o na ngambo ya na ngambo mama loketo bozo sunga communauté. Comment là batu ba filme batu ba tala yo. Olingi donc o étouffé batu na bamboa kela na babiloko moko bo eza na sens te. Soit disant éducatrice ya masse. Tala ba séquence ya ba film à belle vie. Au sentir que non il y a un message ezo leka. Maintenant je me demande tozo ke newa pisiko na ba film na ba théâtre ango. Déjà batu mususu kutu baboya na bango kota la ba théâtre ba congolais. Vu ya ba réalité na bino ya ba comportement na bino. Siko bo sala ta la différence lokola o musala Belgique azo sala ke no différence eza makasi na ba film na ye. Siko komi ba film komi kaka mbwakela. Mbwakela. Yo na nani mwasi anoko soit disant que non toi tu es au-dessus. Moi c'est un oko. Combien la batu, soit disant ba film et batala yo éduquer masse. Éduquer masse. Tala ta ba film ngo Belvia zo koma. Tricher ata. Zwa ta inspiration na sima ba film à Poutine. Héros yo. Donc c'est-à-dire que non, et le bien ta homme sous Jérémie soit disant yo ndio soki ozana ne. Bozaka bino nyonso ndenge moko. Na batongo batala kayo. Hey! Ibutu, ozo bima, pona koya ko loba, ko confirmer, oya loba, que non, tout le monde est hypocrite. Tango yo, toko yebango que non, lorsque ozo bima, to mona ka que non, ozo ciblé kaka famille libota. To yebango que non, ozo ciblé kaka belle vie. C'est-à-dire tant que je peux koloba que non aloba ngo tout le monde est hypocrite. Pour na yo sikoyo au moins on dirait belle vie. Si qu'on a belle vie wana parce que belle vie atika ko peso mbongo te ofingele batu. Belle vie atika osala musala mo que non ya ofingele batu. Théâtre ce qui espace moko e monani ya koloba que non elongino ezala wana a osala ngo dans les bons. Il n'est pas dit que non il faut ka ko za na ba film na ye. Belle vie a comme hypocrite. Yonde maman na hypocrite ibutu. Omoni mambongo wana bo lia kawana soki bango ba pesa ka bambongo, ba pesa bino bambongo bo lia bo bunga. Bambongo mafinga. Likambango nini oyo esila kate. Osali sortie médiatique. Na longwe famille libota, it fine. Ce que banaki atako yoka ba appel ou encore famille libota ba bengi ba bondelo ba lobi ibutu zonga na famille libota. Linga ozala bien.
ya que non ba sortie médiatique nyonso ozo sala ba tu ba comprendre que c'est que famille Libota baza na besoin na ye. C'est que famille Libota baza na besoin na ye. Pour ceux qui kaka famille Libota ata mutu moko ba na ko benga yo ya koloba que non yaka boye tia na se mbele yo ba peso ka $10 obimi olobi. Alors du fait que au moins appelle famille Libota mutu ata moko te alobi que non yo to perdre mutu te. Par contre, tu peux Nzambe merci. To saki na pion moko amabe pembeni ya nani ya Poutine. Poutine azaki na pion moko amabe pembeni na ye. Alors Nzambe na enda écarté pe yo. Na yo moko ibutu oza na sens oza na temps ya kovanda ka yo moko te na se peut-être au réfléchir loko akata papa moko boye ou encore papa ya bano bien mobali ya mutu. Mais ça là bien sûr que aujourd'hui attend quelques minutes à réfléchir à quoi que non naza mobile ya mutu et voilà. La grande famille beau aimer beau partager, ça fait très mal. Ça fait vraiment très mal. Donc autant la famille ba égyptienne et bazawana, mia ezate. Et surtout, neka ba monique non, nani Linda a tourné na nani na Bellevue Télévision. Laissez-moi vous dire quelque chose. Quand on est to leka na ba page, quand on est to leka na ba TikTok, na moni abakwiti moko na page ya Linda. Alobi abakuku moko bandeko. Je crois il faut na lukango na zo koti sango ka bomonango. Abakuku moko alobi na page ya Linda. Abakwiti kutu. Alobi je suis abakwiti. Mais loko olongwe na SB. Aucun na Bellevue ozo jouer pas Bellevue. Ngana moni kutu ata mabete ata tâche moko te parce que oya biso pe mama azwa Michou. Bandeko on a yebisa bino vrai. Oze na ochango wana. Abakwiti mais ce qu'on abakwiti moko soki amoni bongo ko yo za vrai abakwiti te. Non. Ce que boza na ba agitation moko boye. Tangu ibutu alo abima. Pona koloba keno je suis naza na longwe a famille Libota. Ba analyse salema kiawa ya koloba keno kutu pa na biso kutu te. Et pas na biso kutu toko puso pembeni te pona boye eza. Lorsque kaka ya ça qui sorti médiatique eza qui facilité pona ye. Et nanga ma famille Libota to mona ki ata mutu moko te oyo asalaki analyse ya koloba keno ibutu ndenge eza wana chaka na se Bellevue azaka mama na yo non. Na famille Libota tout le monde était d'accord ya que non kende parce que ozaki mutu moko makelele. Oza mutu moko boye so ba vandi na yo inspiration ekima. Sali ba analyse awa kutu te. Lorsque kaka vidéo ana ya muke ba moni kaka Linda zo jouer na famille Libota na Bellevue Télévision ba récupérer mba moko ibutu. Ba récupérer mba moko ibutu. Et bazolo bela bijou la reine keno to suki na ibutu yote. C'est que lorsque bozui ibutu pona musala ou bien pona aya ko fingela bino batu parce que na moni batu mususu abi ke non ibutu ndenge tozui boya ko pesa biso ba matière ya kuna. Est-ce que boza na sens ya kibomoto ya koloba ke non bozo bongisa musala to bongisa musala te? Est-ce que bino bato ya mama loketo bozala kana temps ya ko réfléchir eza na babilo ko mususu toki koloba ngo te pona ko sauver peut-être honneur à maman na biso? Je crois que non, ça va bien marcher, ça va bien marcher. Je vous assure. Parce que l'eau qu'on a ko luka yango wana, koto ya zo akite. Aimez partager la grande famille, beau aimer, beau partager et comme ça la bisou toujours bien.
Famille Nibota, merci. Hein? Donc, nazananga ingratité. Merci na bande konyo so bazo komela biso ba bazo considérer musa na biso. Merci vraiment. Tout le monde est hypocrite. Oui, tout le monde est hypocrite. Quand il y a bima pour na koloba keno, tout le monde est hypocrite. Alors bela ki ango na cadre nini? Pour eza na ba place mususu keno, likambo il faut na jouer na hypocrisie. Pour na se sauver. Parce que y est ango bima ya koloba keno, tout le monde est hypocrite. C'était par rapport à quoi? Parce que y a un hypocrite à numéro 00 film et yango nazo ko komela batu film te akomi kaka na bambwakela bandaki abandaki mbwakela. La grande famille, beau aimer, beau partager, s'il vous plaît. Kokende na yo, oyoki pe batu o babondeli yo te. Okipe batu o ba bengi yo te. Okipe batu te keno ya koloba keno ba yo ki souci à départ na yo. Mais ba sortie médiatique moko boye. Cela qui diale longo bien. Cela qui diale longo bien ko ça la peut bien peut-être que non nengo linga qui diale longo pour ba pesi au code. Ça la ngo comme ta professionnel na ndenge moko bien. Et ça le peut propre ibutu. Na ndenge ozo kende nango et la qui so pezo ça vraiment oza mobilité oza responsabilité mobali eza mobali alobaka mingi te ndenge bo bima bino nyonso na bazuma wana boza na basi na bandaku na bana na bandaku mais vous nous comportez on dirait bozo se comporter on dirait batu moko boye so ndeni. Bon, aimez beau partager la grande famille. S'il vous plaît, tout sur la nature, n'a pas 8 minutes, n'a pas dena, donc, bazui yo kaka pona koloba keno, ba moni Linda jouer na Belleville télévision. Eh, biso peut récupérer koto. Oh, Linda na Belleville télévision, c'est du travail. À part Moussalelo comme Suzate. Parce que Linda nenga ewana, ba kocha ye micro te keno, afinga peut-être maman na ye place à outa. Bon, mon différence place c'est ça. Bon, mon place oh famille libo tata moko ayambi Linda bandi kolobela Linda boye pas le quoi bino bo sala kuna. Yango bo na web sabino que no différence yana. Bino boza ba agité bo agitation. Et bandi na maman na bino agitation ti ekiti. Linda ye na Belleville télévision à part Moussala. Osani, yewana zani na Lubumbashi. À part Moussala, bon moni atake non ne to moni Linda eko jouer na Belleville télévision biso na nyonso to bandi ko wele saye biso nyonso ba communicateur encore ba communicatrice ya Belleville biso na to bandi luka Linda tu es où? Linda na yamba yo. Eza manque à savoir. Eza manque à savoir faire. Babilo ko ne ba makanase. Alors, le coup, on a vu ma communicatrice, na communicateur à Belleville, de Bikeno, Linda, à part Moussala ya kolekana ezate. Ba beba na kana maman na ekuna maman loketo. Et matake kitaka biso kuna tozate. C'est juste que no ba PC kaka tableau à jouer et sili Moussala et sili. Place nini oh bino bomoni depuis kaka bozwa ki na bino bozwa ki déjà ba tension. Ya lorsque bomoni ka vidéo wana ya Linda. Aso jouer na Belleville télévision. Place nini boyoki keno ba forcer peut-être Linda aloba ba tie micro aloba bomoni yango te soki peut-être bomona katawana bolinge bata keno bo pelisa ba life ndenge bo pelisa. Par contre bino bo pesa ndata nani ata Linda wana merci ya koloba keno Linda jusqu'à présent aobimisane ba secret ya maman ya bino te. Ce que bino bo kan s'appelle batu baza bazoba te. Le problème est que ceux qui bino bo saka na potopoto il faut pas batu ba ya ba landa bino na potopoto bino nyonso bo koma maboma. Bomoni que no différence yana. Bozui tension lorsque bomoni nani Linda na Belleville télévision.
bozaki bosi bolobi ke non oyo Ibutu ndenge asali sortie médiatique boye papa lobi ke tokoyamba ye awa na SBT atikala kaka kuna video ya Linda bobendi mbala moko Ibutu depuis Ibutu palongo akoti bayambie na ba chaîne combien nini agitation siko o mutema pasi boyoki ya Linda ko jouer na Belle Vie télévision boyoki place Linda ya sasi différence yana bosala musala bitumbezala ya kaji ya musala bozo kokate bokomi kaka na bambwakela bino bozali batu moko koyoka mutema pasi te ya komona peut-être Linda na Belle Vie télévision il fallait se référer kaka na Michou wana. Ah oui hein, il fallait se référer na Michou. Bozo Michou wapi et bosala pe ke no Michou a bêtisé ata dinana bomoni place nini oyo Linda a bêtisé maman na bino à part le travail bomoni te ke non c'est deux choses différentes. Koto Linda c'est eza musala koto Ibutu eza ke no abanda ko bimisa ba secret abanda ko ya ko loba aya ko sa ki jalelo. Et puis ata secret mon côté azanango ya Belle Vie. Po ye moko koloba ke no ba futaka ngate na bimaka na volonté na ngamoko ba kotsaka ngape na ba film te et komi ke no ba banda ko beta ye 12. Ya nzamba za bien. Kende kaka nengo ke wana. Siko na pes na tuni na yo Ibutu. Osali be mission combien? Osali be mission combien? Pourquoi ozangi kimia? Omoni ke no agitation na ozaki nango pembeni ya Belle Vie. Ozaki mutu moko ovanda pembeni ya Belle Vie te parce que Belle Vie aza mutu agitation te. Yo ebongi kaka ozana na ngambu wana parce que ye kuna pe mutu ba agitation. Ça va aller très bien. Vous comprendre la grande famille. Vous aimez vous partager. Tout le monde est hypocrite. Sans ni nyolobela ki yango ke no tout le monde est hypocrite. Na sens ni nyolobela ki no tout le monde est hypocrite. Il faut aussi toye bakango tango bozongisa ngo ya koloba ke no aloba tout le monde est hypocrite. Aloba ngo na cadre nini na sens nini. Asalaki nini? Po bakanga e hypocrite aya pe koloba ke no batu nyonso ne baza ba hypocrite. C'est-à-dire que no anima ki déjà ke no tango azoloba tout le monde est hypocrite. Ami tchaki pe na kati ke no ye pe hypocrite. La grande famille, film na biso tozota la kuna asime. Bokende, bota la film. Bo s'abonner. Jour nini tokobeta ka film moko na tana 200K. Jour nini. Ba film ya 2024. Depuis tokota ki na 2024. Bozala discrète famille bota. Nazomona ba lien na bino, na omona ba link na bino bozotindela tindelanga. Tant on a moni oyo, il y a aloba, Ibutu azo confirmer aloba, tout le monde est hypocrite. Aloba on peut na cadre ni. Vraiment la grande famille. Sorry, can you close the door? Ya bolimbi sabandeko, voilà. Donc lorsque nazo ebate, bitumbango ezana no nini. Nous on a plus besoin de travail. On a plus besoin de travail à Maman Loketo, on a plus besoin de travail à Belle Vie. Si on travaille à Maman Loketo et comme plus ba jeton na ba film na ye, o tali bolobi ke no, o ya za éducatrice ya master, mutu mobimba o azo ko lancer message ya koloba ke no, elle est prête ya ko keta ko finga ou bien ko swana na ba ata stade mobimba. Oza mutu normal. O peut identité na o ke no oza mutu te. Mais dès que vous avez dit non, agitation à Ibutu, azaki mutu moko pe ya kovanda pembeni ya Belle Vie. Ya bongi penza na kanwana. Ngakutu na omona ta mute na oyo kata mute mapasi te ya Ibutu ndenge ya kekuna. Ngakutu batu kaka o babima ka peut-être atake no za mutu famille bota oya o finga batu. Non 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 non.
nga na supporta ba biloko wana te. Vie ya grandeur ya esprit ya belle vie. Vie ya musala belle vie azo sala. Peut-être il y a qu'à recadrer tout dans le bon sens. Pour la star na yo. Et ça bien. Ah là, il faut toyer bango hein. Musala belle vie azo sala. Azo mérité te que non bato ba oza pembeni na ye. Ba memela ke ba problème. Batu nyonso bakoya peut-être pour na kofinga belle vie. Batu nyonso ba oloba mabe pour na belle vie. Toko ya toko recadrer. Toko kotane na ben na bango te ya kofinga. Toko recadrer bango to zongisa bango moko bien. Loko papa ibutu. Po papa ibutu ko bima azo bima wana. Nini ezola kiseke no aza mobali ya mutu. Ba famille yango bakena kokota na ba famille yango bakena kondima batu loko ba papa ibutu. Okomi ko bina loketo yo po komi papa loketo toke nango bongo. Donc lokolo ke na ka mama loketo yo po komi kaka mama loketo. Ce malheureux hein. Au moins il peut place mon côté famille libota o baleli yo ya koloba ah on a perdu quelqu'un azai pemeni ya belle vie au moni yangote. Il fallait aussi la maolo bakeno na moni nanga batu balobeli nga mabete bango kutune ba sepeli to sepeli parce que kolana na maloba na yo moko biso to ko sala même pas analyse ya ko tâtonner ya koloba ah peut-être ibuto akeboye peut-être boye yo moko na munoko na yo lobi ke non na bundeli bevi na fingeli batu na mesure ba problème na batu a ochanga na ba film te na omona pe clarté moi si na ngai alobi te moi si na nga pa lobi ke non to omona clarté. Mais biso to netinga mama bébé c'est na betela kiango maboko na biya. Ba seke ba vérité comme ko bima na bango moko ba artiste. Na bango moko ba artiste. Ezana ba kwiti mususu kane na uti koloba. Ba yoki yango mutema pasi te ya kobona nani linda na ko jouer na kati ya Belle Vie télévision. Ibutu koza peut-être lelo peut-être pas ba kwiti. C'est juste kane ba monaki kaka. Ezani nezola. Ba monaki linda na Belle Vie télévision. Mais laissez-moi vous informer que non, Linda na Belle Vie télévision a yete po banda ko tcheba micro abanda ko loba si ceux qui zalaki bongo mbena Lubumbashi déjà tout sur basi basali ba émission a fingi non, c'est le travail. À part musala eloko mususu ezate. Siko agitation eza bien te. Eloko balobi agitation et ko ça que non o bebisa nyonso na ba agitation. Bref, la grande famille, c'était au moins ça. Beaucoup d'abo aimer, beaucoup partager. Ceux qui n'ont s'abonner, t'es s'abonner. Numéro n'abisso dans le bas toujours que non. Numéro n'abisso zawana. Bah on va besoin de maman BBC. Numéro n'abisso zawana. Bah suggestion n'abino. Film ezo que de dengue nini. Donc le baka te que non film ezo que de 100% eza bien et voilà. Bah défaut eza ngakate. Bah nani amuke mike eza ngate. Toza pe na besoin à babiloko wana po. To transmettre en gros na bureau. Il y a Belle Vie dans le sens que non, Moussale Kende Liboso. On a plus besoin de travail à Belle Vie Kende Liboso. Tout ça, on a été pour la bavarda, et m'attaquer au kitaki. Non. Ou on critique que bébé c'est la Belle Vie, image bien que bébé c'est le Moussala. Non. Donc, on accompagner star na biso na vision na yendenge ya linga Moussala na ye, alors tu accompagner na vision na yendenge ya linga Moussala. Donc, on a pour ton bébé, ton kitise, c'était le quoi ndenge, bazu ibutu. Et ça, comme matisse, c'était au kitise. Bon, réfléchir, vous en maïl. Alors, la suggestion na bino bandeko boko mila ngango na ba commentaire te boko mila biso na privé et ça bien. Et ça vraiment bien makasi. Alors tous ala wana ebele lelo na 16h30 pour na suite ya film na biso Assime 9e épisode et voilà quoi. Tous ala vraiment ebele bo partager ba film et ça là biso. Et ça, vraiment, bisous, nous bien pour la vision et Belle Vie télévision. Alors, je vous aime bien. Bisous. Bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Point TV.
toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, yakoza la Congolais. Tous à la fière, yakoza la Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso.